Mbote na bandeko nyonso bomisa koyamba basanga na biso na kati ya tindika télévision ndenge tomesa toujours kotambola pe kosala descente biseka o misala ezali kosalama na cadre ya visibilité ya tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi tomoni pe bomoni ndenge tosi kolakisa bino tozalaki na makanza na projet ya Chilejelu tokesu na ngambu ya Kingabwa na Limete bomoni ndenge nzela ezali kosalama toujours na cadre ya projet ya Chilejelu et puis le resto tozali descente awa tozali awa na avenue Kikwiti awa na deuxième porte ya Fikine esika o bayaka kolakisa bino to toyaki kolakisa bino ndenge misala bandaki kosalama grâce ya misala oyo tata ekolo asilaki kolancer tomoni misala ezali kosalama vraiment uta ebandeli pe kokoma na biso ya niveau tomoni vraiment misala ezali kosalama très bien donc fidèle internaute bo continue koyamba basanga na biso na kati ya tindika télévision parce que esika tozali na avenue Kikwiti na deuxième porte à Fikine esika oyo balakisaki bino to bandeko musu balakisaki bino to biso tolakisaki bino ndenge misala bandeko kosalama toujours na cadre ya visibilité ya tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi tindika totambolaka toujours pour na kolakisa bino visibilité pe bisika oyo ezali ya malamu to bisika ezali ya malamu te bo continue koyamba basanga na biso na kati ya tindika télévision et puis ba image na ba réaction ya bandeko misusu bozala wana pour na biso pe toza toujours wana pour na bino na kobo santé ba boss tanga papi Kelina Rifin Kisombe mon vieux Luka c'est Jésus na 400 nombre ma fraise de partout ya Ali la tango pe na bossa noter quant à moi bon continue koyamba ba image na kati ya tindika télévision et bon to côté là. Mbote maman.
Papa, to bandeko baza kolanda o toluka to vraiment précision et sika o totali topé rue topé avenue et sika tozali pour que bandeko baye ba et sika o misala ezali ko sala. En tout cas, merci maman. A toza na mombele nga bana direction ya Kikwiti. Direction Kikwiti ezali direction o e banda bana kala bakonzi musu batika yango basala te. Mais na l'aide ya président na biso Fati Béton, to moni pe béton ya 30 cm o asali biso na take na bana nga bana mombele. Toza ya ko sepela makasi de tozo kumisa président na biso na honneur o azo sala pona biso bana nga ba mombele. Tozo pesa eka bravo. Musala malamu po tozo mona ngo makamunyo sozo kene normal. Nande misala ezo sala mais évolution vraiment misala ko banda place ya kitine pe ko matina place au tozali. Misala vraiment sala mi bien. Misala ezo sala magitoko toza suivi biso to ba maître volontaire yanga ba mumbele ne to lande la suivi sima ezo teka maté c'est les teka maté to a suivi na misala nyon so musala ezo kende kitoko. Elo nyo senga na ba tata ekolo to pona bande ko suso banali ko. To senga kana ba konza mboka misala ezatemer. Oui, prince to kolia prince te. To ana posa misala ko tana mboka ba jeune to so misala to travailler. Oui, ba sali biso prince pesera munene eza malamu me misala. Misala ezate ba sala biso ne misala to so misala to travailler. Merci maman. Merci mère. Ah, bonjour maman. Papa, to moni a misala ezali ko sala na veni kikuto ko to zo mo avi na yo to mo maloba par rapport ya nzela ndenge zo sala. Bon, to sepeli na nzela lokola président zo sala boye pesi biso eza esengo. Esengo eza makasi pona nzela la biso ezo fafite biso na kokende banzela nyonso kamne ko ya boye poto le kaka. Eza mabete. Bon, to féliciter na chef du quartier chef du gouvernement Kolomboka oyo de to sepeli na makasi. Na acto a posé. Papa Fati Béton Kisekedi Antoine donc comme on le sait yo donc le bani to peso merci le kumu pour na acte yo posé mais libumu pe zanzala
côté tomoni esika nzela ezali kosalama na Kikwiti toluka tozomwa intervention misala ndenge ezali kosalama ezokokende bien ou comment misala ekende bien mais bazane lent trop lent bazosala misala bien mais bazosala malembe mpo anini progresse mwa ndambu nde gentina ayaki gouverneur ayaki nda motiver bango mais babakisela bango mpe batravailleur mosuku mpo basisa mosala show esa mpo sesila ti sikoyo tokomata nini prince Kikwiti kuna eza nono bana basu na mai mpi banda wana mpo wana te basali siko ti journi mpo mosala eke mbangu atia moyen g mpo esalama libo ekende mbangu misala esila ataneka moyen g batravailleur basala mpo misala ekende mbangu. Merci.
bandeko balandi tomoni mwa badal basili kosala badal oyo ekoservir na baavenue mosusu oyo esengaka avant ya kokota eza na terrasse badal oyo ekoservir na bango komata afin que baévite mwa badanger na baterrasse et tout tomoni basali badal vraiment tomoni yango ezali en béton tozali sikoyo na niveau oyo bazali kosala badal oyo ekoservir na bandeko oyo bazali na ngambu mosusu afin que batraverse parce que kotraverse na baterrasse ezali mwa na badefaux to ezali na mwa badanger mais par rapport ya ndenge basili kozwa idée ya malamu ya kosala badal oyo ekoide na bandeko mosusu afin que batraverse na ndenge ya malamu tomoni eza vraiment esiko bazali kosala badal tomoni badal esalami très bien esalami vraiment en béton badal oyo ezali vraiment efficace ekoservir na bandeko oyo bazali ngambu na ngambu afin que batraverse vraiment na ndenge moko ya malamu donc fidèle internaute bo continuer koyamba ba réaction pe ba image na biso na kasa Tindika télévision.
Ante ko balandi to comme vraiment na suka ya botamboli na biso esiko tozalaki awa na kati ya avenue Kikwiti o ezwami awa côté ya Fikine ya deuxième porte à Fikine selon toujours ba projet to visibilité ya chef de l'état ndenge bilimo aussi komona ba image ndenge misala ezali ko salama to moni pe moi ba réaction to constant ya bandeko par rapport ya nzela ndenge esili ko salama mais fidèle internaute eloko to sili ko remarquer to moni misala vraiment esili ko progresser to pe salami na moi lombangu malgré moi ba travailleurs bazalité selon ndenge ba habitants to bandeko bavandi kotoyo basili ko se plaindre ba habitants bazate et puis ba la posa ya moi mon solo ba bakisela bango enfin que misala vraiment et kende moi lombangu et ko sala vraiment malamu donc fidèle internaute to koyaka toujours pour la collection bino misala to pe visibilité chef de l'état ndenge toujours bo mesana ko ya bango na kati tindika télévision malgré moi tozali toujours wana pour na koyela bino basango malgré ba chaleur malgré nyonso mais toza toujours wana pour na ko informer bino pe collection bino mais mazali ko lekala kati ya mboka na biso na bosanité chaque cameraman nga o azala toujours wana na Marc Luzaya dio compte moi vraiment bo continuer ko s'abonner na tindika télévision bo panza basango bo zala toujours wana pour na biso pe toza toujours wana pour na bino to mona vraiment na balasa. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, na Grande-Bretagne, il est Londres, et saliko ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Salika Kamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na yé. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à mia Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so kotamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo tekama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na si sabiloko nyonso tela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.